moto honoré wa balio maman ataza mukuse ataza pauvre ataza tinate et faire honorer faut respecter Erika et au moninga na zalaka na fulani abanda osala ngabo abanda osala bonabo mamo beti libanda ko kufa libale ko Erika ya kanisa ko peut-être ça le coup moi mobali ya mwana ke moi sina ngazaki na bato minene Erika dolinga bana na yo abasi baza na makamara ya bien parce que moi na ko raté ko beba na ko bebeli na quartier ako raté na quartier bebeli pe na école ako raté na école bebeli pe na église Erika roi alongola vasité pona kindumba non vasi orgueil ya zalaki petitesse zalaki nango yeba binonga pe na osala fête do telemela mobile Erika ki na ba église ba mama ka bato bazolela nga pona kota na vie ya mutu pona baloba téléphone na tuno bituna wa so na tali nzamba tali singa na mona bombe spirituel ka mama seke no tali mwasi mali siko mobala la kisio kaza mobala ni kisiko mali kisiko ediko ni ka corriger pa moni punition muso akopesa yote face à la ligne à ça donc à cause au film là qui elle le film on peut nous acquiser so kizenga ça à quel moment ni ana kizebiti elle le film moninga kizebi ça le ni ça le passe Erika kama ko film on peut ça kama bando et ça bando kité oko kama mobile atana banga ombela masanga mama telemisa mobile no kende na ye et puis dédé so mudaw so ni ke mama mobile no za na hotel landa e no landa kuna te zela na nda ngana o zelo na nda Erika mobile na ko yina bango te mama bokilo ba yina ka ete so sipela basala mama no bongo yo pozo finga seme yo poza seme kiti yo poza bokilo bayembela biso to kana nzembo ke bande ka basi balinga ka basi bande ka balite donc nzembo bana na mona we so biso nyo soto alabuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka alamuki na sisa nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka qui cherche trouve. Bonjour, bonsoir, ma fidèle internaute, bonjour Bisso partout dans le monde, Naïbi Boza, et pour la bon votre simple servante matinale, l'émission La Bino Sondage. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV, ma chaîne et puis ça la Bino Maramba Kitoko, et puis ça la Bino news, les Kabongo partout dans le monde. Vraiment, nous allons mon côté na plateau, nous allons bon invité spécial au Ngaïna Bino, Tokoye Baye, Azana. Et puis à ça kanini vraiment na bo sanité ko pesa bongo na bayo balandaka biso 5 sur 5 na moni bongo ya koko vambu ya landaka bongo biso 5 sur 5 et to yambi bongo invité spécial o ezali bongo mama prophétesse mama Lumière Kumu o ezali bongo na église La Voix de Délivrance ngai na bino kutoko yebaye to ko découvrir ensemble. Bonjour mama Lumière. Bonjour maman Mati. Oui, maman Lumière, nous avons présenté, nous avons évité ce que nous avons bâti pour la fidèle internaute, nous avons baye bayo maram. Ok, na pesi bino na mbote bino nyonso na kombo na Yesu bozolanda partout dans le monde. Na pourquoi na moi to na tongo na pesi bino mbote ngai prophétesse Lumière Kumu. Église eza na commune Ngaba, les places na sambe la place na osala na Nzambe église La Voix de Délivrance kalingi maman Mathieu Otioloba ndako naza na yolo ezo. Bele naza mwasi ya évêque Ezekiel Bingo Makasi. Merci beaucoup maman Lumière. Les autres zolo de la thème beaucoup nene ko sunga vraiment ba maman. Le thème na biso tozolo de la ezali bongo impolitesse ya basi vis-à-vis ya mobali na ye. Donc impolitesse ya basi vis-à-vis ya mibali quoi. Na ibité soki ko banini pona impolitesse ya basi vis-à-vis ya mibali na maman. Ok, merci beaucoup maman Mati pour la mutuna oyeno. Na osepela mingi to ki na Bible. Ko bona ndanga na ndako ko Bible maman, ou bien papa ozawa no bien mwana mwasi, luka batundi kamba basi. Tanga na livre Ephésiens chapitre 5 verset 22 au kititi na se Bible zoloba femme soyez soumise à vos maris. Bible wana nzambe mutazoloba obi mutelo babongo ke mwasi ifaza na moto c'est pas mobana. Maman Mati importance monsieur ezali comme éducation hein. Ezali comme éducation. Donc moi non bien maman akole pa na bango amona comment maman na ye abana ofinga papa. De pa na bango makelele. E pa mona ko vie normal akoli pe na nyango pa na ye bana ne pe bazia.
c'est là où mon éducation à liboso parce que moi bébé éducation sur la katanda ceux qui n'ont pas raté na milieu place au venti na quartier place au venti ya moni ke na linga mimi ngipona bana basi ata bana bali baza pena na ba camarade ya mabeti do linga bana na yo abasi baza na ba camarade ya bien parce que moi na ko raté ko beba na ndako bébé na quartier ako raté na quartier bébé li pe na école ako raté na école bébé li pe na église ce que église wana les abete moi na pas ko beba moi que bible zo ba que moi si il faut to sa mobile nazalaka contre na ba mama o bato sambala monte ba finga mbala na linga basi ya bonte. Donc moi si il faut un respect et pas mobile pendant que mobile azoloba parce que les mutaza seigneur ça va se bien avoir mon seigneur je me dois mettre en date. Donc moi si même si on a raison maman vanda na okima tika papa loba soki akopasuka tika le kisa journée wana jo musubo za na bino bien expliquer papa moi likambo bano lobela ezalaki ote papa ta so bela makala mo si on kita na ye. Mais mobile abandonné ba maman kuna pas télémi surtout la génération à l'élo génération Android nani mobile nani mwasi maman mati au moins mobile abala ni mobile nanda aussi même moi ça mati ko la diva ah on le banangé le côté ngoko bangisa ngai te soko meki okomona moi si mtalo pa mobile ari bante moi ça zo balati donc polité c'est comme un niveau moko le même ta biso na ba église tozo souffrir pour nango pour na ko pesa ba conseil beaucoup moto le mbaté mobali bato sakin bali ba respecter parce que mtaza maître ndako ye mutaza premier ministre ye mutaza chef à gouvernement ndako ce qui moi chose moko za sans valeur mais siko kozana mobali o ba no finga mobali poali mobali ba finga ka ete o koki kotomboka ezelo ko musu ko finga ezelo ko musu parce que nana ba raison na ko silika pe na salon te na silika na kata chambre papel ko sala ki eza mabe to bimi na salon to sala ko likambo ezati mais pona lelo mona mama zo tomboka tina miso abana o mona mama zo finga papa tina miso abana azokotisa bana ninda mutu bana pe bavandi na bango mama batito wana église to so yamba bakawa na butu na moi dozotala mwana zo silikela papa na bisi mama sema sino ya wana osomo le mobile a komi aza sans valeur à cause ya mwasi biloko bongo mobile ata so alobate o mama ti yebaka si azulo da mbanda libanda tu to kana mama ozame loko te asi azulo déjà mosuji. Oui maman il y a raison une politesse mo mingi zo sala na mingi na ba femme mariée moi si moko amoni ke le kwa nga mobile balinga coutume civil religieux est-ce qu'on est souplesse mosusu dans une politesse na ye ayebi ke nga kwa si ba balinga mobile na nga okene ne pas mon côté donc na ko manquer de vaba siko pona basi ya bongo maman il y a ko bisa maman na opeso conseil chose en comportement na tika omoni er bible zo ba so bien que moi si ya bwana aza don de l'éternel nandimite ke yo doit do nzambo ko finga mobile. Ce n'est pas dit son mobile à Bali, au Bossali civil, Bossali religieux, les a garantis à Bala. Non, on est en cas signe à Bolingo. Donc dès qu'on a fini à mobile, aux hommes ils sont bas dans Libanda. Moi ça n'a pas de peine à Libanda pour qu'on a payé. À cause de la logo Esther. Esther a tinda vastité à désobéir. Roi a longola vastité pour na kindumba non. Vasti orgueil yazalaki, tétité sazalaki nango, yebabi nonga pe na osala fête. Donc télémela mobile. Roi l'accès que na roi. Na obo yote me vanda kuna na cha mutu musu na place no e ba mame bele ba loka ba fasti lelo possible longa dans la première position bozoti ka mutu musu ko donda na ndako no mama o banda na mobile na passe mbongo ko no ya o komisi n'importe mama isa ma be changer o bebi sa foi no yo moko ade foko lelo matingo mba itanda so sambela nzambe foi na ngeso fa est-ce que ozota la pena comportement no lika musu za ma bando kite mama mati est-ce que ma ko finga mbele za lika ma bando esa bando kite oko quand mobile atana banga omela masanga mama telemisa mobile okende na ye et puis de so mudaw so ni ke mama mobile na za na hotel landa e no lande kuna te zela na nda ngana zelo na nda na ko be ngona biso bela bidi ke papa na ebi ko na hotel go na bo mena na nda wasko teiba mama ni na ko so biki ngalo kwa babali na mobile na ngana ko lande partout ata na moni soki na fille na kwena ko est-ce que moi c'est libala ako ko na mobile ni so moni ava na kwena ako sepela na baninga est-ce que moi c'est bongo ako ko na mobile soka zo mela masama c'est pas vandi na basi mususu peut-être pesa basi na yeti est-ce que moi c'est libala ko se comporter na ba acte maman na conseiller ko landa raté yoza première dame yoza mwasha ndako omoni effet à ko landa mbanda ko landie tina ba amoni o considérer Dotieka, au PC Bango Valé, il a dit moi c'est la salani à mon anga. La qui c'est qu'osa prêtre, osa maman ndako, deux ans ndako. Ye mutalibanda, bakene kana bote.
benga mobali c'est papa oza place telle bona respect na pesa mwana ya ezate ya na mobali atosa kwa koya mama garder bandi na yo kokende sans iniquité kolanda mobali na bar te kolanda na pe kopesa ka bato accepter ke mama na mono balo na bar kangela ibutuwana na chayo te balo na mobali na ngai kolandela ka peta mobali na ngai po efe ko pesa enzela oyoki lobi na ngwa koya lobi akoya so mobali na balinga mwana mwasa na olinga kaka mutu akopeso sango ya mobali na yo se bapropose bakokende akende sikoa tingami kolanda mobali do kwani ya komina pa kolanda ka mobali na akoma lokwa sentinelle akomi lokwa caméra de surveillance boni boata ministre ya information ata anera ngo olanda bongo te attention mama diable sa temi na kati ya libala so ba mekio ba mone ko kite ba kote lokwa na nzela mobali so kune simbite batindeli bino mu zela mobali non na ndako peut-être bafanda ki na bar bazomela eza basi na ete ekoza ba connaissance na lelo to kola mama na ngai na monde ya réseaux sociaux boy mutu so bokola ne bobunga na kala eza yo ezanga 20 ans passé bo mona ni bo fanda pesa mo bosa nini bo mela moi secret ya mabete mais tout na moye ba papa ezala ki na no ezala ki bona bo kera ko banda ko réagir ezo sungate na droit ko landa mobile na bate garder bande ko connaissance iniquité yo zala toujours kana ndako ngana ebeza na mama moko ba ko benge ba ebisa eteke mobali aza no tendo na muninga ya bini kete ndeko na moko aye auti poto to ketala ya ibata ko petit kuna no te ma beti porte ayebisi muninga na bini kete yo tele makota na yo comme ça ngana zwa ilo mona si mama sana funga porte ta mobali na mwasi makila motembe panzani ayebisi na bi pourquoi sala ki ngabo non amema ki de pote na sa mobali akelo azana hotel na mwasi mama na yeba kiti akuti bali na kati hotel na mobali yo nini ya mama kitimba na moko mbango tina c'est ninga pourquoi sala ngabo o me mangati hotel apona bepanza makita apoto sa mobali nanga obika ko akoki oboya ngapa baranga na hotel ko sala nini donc c'est que la fréquente la déjà awa na sepete loko sala oyo sala bo pona ni pesi makelele baye et mobile azalaki na tort masilikeli mwasabi yo ko ekona na hotel te yo na zulu ndako vanda na ndako dossier ko belanga na mabo na mbega ko conseil bango na condamna ki mwana mosa pe na benza mteme muninga notenga bike oyebi te tension mosa à cause de mulanga bambi eti c'est toutes les femmes mariées voilà dans mobile hotel pona nini okitisi ba valeur okitisi valeur garder bande na yo osonanga de sa première dame tous les exemples ba maman na biso ba maman Denise avant ni na portion na yo aussi maman Olive kuna batu bolo ba bango ba osala ka musala nga sepela ba maman ba référence na malgré ton ami ministre de Dieu mais na sepela na façon na bango era batu bazo loba maman Denise osala musala abenga batu asunga e batu ba ofinga maman Olive ne bazo déplacer to peka ko lana no basio bango mi balena parce que basalo bandakisa pona biso osolanda et puis biso basala nzambe to le batenga na zaka contre maman Mati moi so alanda mobala de la kae surtout que ba maman wana tant bazo ça qui impolité ce que ben bazo pesa passe na ba maman propriété ce ba pasteur hein bazo pesa bango passe yemo ka sali buzo ba mayebi ke tango yinda ki no comme ça nzambe pour amoni ki abebisi eza na basi mususu pe ya binganga ba semeki ngana kotikala jamais na mama bokilo kuna tie quoi mama lumière vous ça basi wana o baza ko se comporter ye pour na semeki à zéro côté mama bokilo à zéro côté tala non impolitesse ya mama yelenga vous pouvez ça mama tika bisale luana yo poza semeki te mama ndenge obenga ba ko silo babenga ko semeki ti ezo bi yo poza mama bokilo yo po ko bota bana ba ko babenga mama bokilo ti mama botelo mo balo yine poani même à Tazanduki, même une docteur de Maki Mobile, il y a 9 mois à Libou. Il y a aussi la basse à l'obongo. Quand la famille a battu pour Panza, il y a un dépôt sanguisa. Attention, c'est qui va l'ingioté, il y a un accès à mon câble. Ataba l'ingioté, maman, il y a la mobile, il y a bango, te maman, au club à Inaka. Et si aussi la basse à la maman au bongo, il y a un film à semer, il y a un semer, il y a un bokilo. Mayembe na biso tokona nzembo ke bandeka basi balingaka basi na bandeka balite donc nzembo wana na mona ngo zo biso nyoso to yo pe oza pe semeki wana po zo ina zana ni aza semeki bokilo aza mbunguna na ota ataza comportement mabe abotela yo mobali akolo ba mabe ezuba attention babani que la malédiction sans cause n'a pas d'effet et l'eau quand c'est comme ça na cause et ça na cause o sali loko so ite ba tu na noé na bible il fallait la kila mwana mtu mwana bolu mais la kila na bikoko na yezo epwa so te me ba tourner la bible
Maman bokilo za munguna te mama. Muta yaka ne loko bien na libala eza mwasi. Mais so on ko pesa ki importance. Maman zela na oba na ko s'attendre déjà ba ko marketer mon bal. Mon bal o mone loko te, oba no rater ba cadeau ebele. Donc bonheur à libala o mona ngote. Do vanda loko apona ko bota. Non, moi c'est mon sous salobi que non, mon bal na linganga mingi. Ata bokilo sakani. Naza kuna te parce que mon bal na nga considérer. Même na ba semeki, na yebi ba fi mususu pe ba oh nga ko tu semeki. Azelo rote pona nga. Na olobi c'était pona nga penda na ya libala bangwana baze loko te pona ngai. Donc ya bilo ka mobala linganga mingi ata ba semeki na nga na finga bango ata mama bokilo na finga na nga et ça le moti. Maman ozo préparer vie mabe pona bana. Bana baza yo te. Yo dondo sona na bango. Le bana otie bana wapi. Ba wuta na mkonga papa na kati ya famille wana. Ozo lukela bana no vi moko mabe lobi nango. Bana bako bana babota te musupe ba malobala te musupe ba badosala te. Siko le jour ba ko découvrir que maman na biso mutaloba ba za affection na hotel. Ba bayo makasi. C'est vrai qu'il y a muna na yote. Mobala ko li ko mutalinga ka mwasa na mobala. Mobala ndem mutapema ka mwasa ki représenter na famille na ye. Do famille balinga te mbala lingi na ye. Mais yoko lakisa te. Comme so ba bomba ka ba bombizali. Era koti na ndako mama tia lakisi ke ya za pomba. Elo bela ba ngolo te. Maman soko za bon changer. Linga ba semeki no baba nguna na oti même si ba lingi ote yo lakisa ba mkoza mwana ya nzambi mama bokilo ata za mabe oh ni me ngabo na obenga mama bokilo te mama ata osiliki na kwa ndimo ka fosika ngaba semeki na benga bango ba semeki te ba yaya waza ya mbana ngaza yana ka waza le ko bana ngaza leki nanga komba na semeki na mwana ko ikambulaka ngaza yaya na benga bango bongo dona mona ke nzamba pesa nga susu famille mususu bonga na zanga ki apatia mobile nanga abakiseli nga bayaya abakiseli nga baleki dona zoka bango bandeko na ngai parce na kati ya bonzambe na luboto za bande na kuyina bango poani ata soki akelo ba munoko mboka pe na kuyina pona ni tozo konta ba diable musu na libala mama cha moni ke na mukola lelo foyer za na désordre soki na ba église ba mama ka bato bazolila ngapona kota na vie ya mutu pona baloba téléphone tuno bituna wa so na tali nzamba tali singa na mona bombe spirituel ka mama seke no tali mwasi mali siko mobala la kisio kaza mobala ni kisiko mali kisiko ediko ni ka corriger wa moni punition muso ko pesa yote faut ça la ni asalo ko à cause finga ki elo finga ko za kizingi so kizinga osa akelo bo mnyane kizingi elo ngimo ninga kizingi salo ni salo passe tisa mama musutu musunga na gangira mama no finga mobali yo za mbwa mobali yo olobalanga na tuni mama na mbwa bimanana o mama mbwa bimanana mbwa siko pozana mbwa vraiment mama siko pozana mbwa oui o mama libenga bi wi o finga mobali za mbwa yo mbwa balinga mbwa bimanana o mbwa bi donc bosa de mbwa alo bobota mbwa ozomona siko o finga mama mobali nyama na yo e mama na yo sapider na mno wana mwasa fingi mobali mo mobali pas zongiseli mwasi mama bokilo azalaka ya yope mama na il était maman bokilo asali asiliki mobali no atosela trabi non mama mobali asalika retour vers la spiritualité zongiseli il fallait qu'on s'y vote donc moi na yo mwasi a copier na bo tom c'est quoi au pesa moi na médication telle mère telle fille photocopie pour les tibatelo na biso ngana lo baka bitu mama na ngaza mwasi matata mama mati donc mwasi moko terrible pour bundana okifozala mais à l'occasion on a place maman na finga papa na bonte mi papa moko do ngako courir de jipon donc tala mukola lelo soki mutalinga bala mwana nge église nga mbala ko personne chez ngete ko megate okuno okelo so ba visi maman na ngabunda bituma ndenge na ndenge échange papa na ngati ma atikala ko finga papa ti omona bimsa benji so bana pour to ba ndenge musique so moni papa ko ta tsenze mbwakela mama pa ko bi ke bato yo moi baza moi tirer mais moi ezalado so to ke classe sege botia lo kotana na mo mais to tikala kozela kana ndenge nzamba benga na yo place okisi na finga papa ti dona munoko na nga ata avant que na bando sambela na ko finga mobali ti parce que kozongo pa mama éducation wana ya malamu mama zoto sa mobali malgré tous les cambouza mais ba tina ba musique na ngobina bo comprendre loko wana na bomba yango pe na lakisana bana ngai de ceux qui likamboza mama benga mobile na chambre ba bluetooth pe koma na ngosoma mwana bia 15 000 fa tia musique tia folie pour te dire que ba problème besanga na te on a besoin d'ici mais ceux qui batu ba yebozo na indana maman mataka na kanda na mbeto na peso conséquence ya kanda ana kota shiko na molimo dès ko mataka na kanda na mbeto la na mbeto na kanda ozo ko présence ya femme et mari lelo donc mobile directement livré na mwasi ya mutu yobe maman ozui mobile ya mutu na kanda et pour to tia da mobile na botutu
mobala soko madara bila kele mabe sans le savoir pour matina kanda na lit conjugal lié très sain oko matango na kanda te de der ozo sokola bilamba mobala na kanda ozo la kalaka ozo loba loba na kanda so za na kanda mama ko simba bila mobala te ko lambela ete ko so bilamba na ete po mona bataza la kinga dès que ozo sala na kanda ozo bebi sa vie mobala na yo. Or que malédiction na ti bozo pesa ko pa mobala ezo nge pa nezo nge pa ba. Et puis na ba mama baza mona so na bala zo la ka loba na lambela ka yo te mama o la mama ni mia mama ni simba ka ezala en effet simba ka. Moi si so abeti to la bi loba ngate bima ozwa mbongo. Parce que o kangi bénédiction na bino yo moko o laquelle mama li bima ozwa mbongo. Sala musala ba futa yo. Ayelo boko mo luka mama lumière mama e bondela pona biso mobali nanga zozwa mbongo te mikolo mo ete boka oke koteli biso na ndako. OK malobo yo lobaki na mama lumière e kangaka. Et kangaka. Pona nini? Ari yo bimisa mona kanda les jours où on va retirer ma parole voilà. Or que faut retirer ma parole alors que mosala nzamba bondiki. Faut mosala nzamba lo dans la pouvoir le maloba. Yo retirer la bondiki pona. Ko lo bango pe susuti. Ici. Mais dès que ça li a moté bon sangi sanzoto te mama malédiction ça ni et si quoi ce qui t'a pas nani ba tina 4e génération à cause nego tutaka toloki lo ba boyete lo ba mamé belé bolanda na télévision on a kela bana no sans le savoir mama okota malédiction na ndako no jour la kela ka mobile na yo mukolo makambe bebaki mukolo livaki vi na yo ya mobile na odo bo mengo bo union surtout okabango pa diable même attention au colis déjà mama Luka moi ba bonde la pona on a dit que na kanda to perdre ka contrôle mais ya moto ko tinda o bebisa avenir ya foyer na yo na mobile na yo à cause ya kanda o lakela mobile le la ko tala bonga totala yo mama o senga pardon o retira ba parole wana te o s'accoupler esprit wana tamboli et quitter pas bana to tozo tala lelo bongo lobby il faut faire très attention maman malobo to bimisaka ezana ba esprit ko ezwaka malobana naza contre mama ozolanda ngai ko lakela so mobali mabete tomboko ko za na raison ko lakele mabete ko modiri ete ko finge na miso bana te chambre basala ko pona ni faut ko kota na chambre loba na ye esili bo s'excuser mata na betola atali kamango eza ndenge ni na yebike makamso ko sala passe mais yeba ko gera so mono ko kata abandonner kasi poto ndima donc loko ko tika libala te c'est ko sana doit ko supporter ni mariage wana et politesse c'est ça ma Bible sengi biso bongo tanga na Ephésiens 5:22 tanga motina se okoka nini nzamba lobe pa mwasi. Et voilà, merci beaucoup Maman Limia. Vraiment, ma émission La Bino Sondage. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV. Vraiment, ma cambois. Ceux qui ont s'abonné, donc abonnez-vous massivement. Maman Limia, nous sommes là, merci Moussousou, Yesoka Swanina Mobali. A sali mwa kwena ye moko pona ye mikolo na ka na salon a kota so kuna te parce que ye le kwa swana kina mobali ala kisi do ba komi mibali na kata ndako moi ça comme na salon et ba ba ko motala ki maman mikolo ko na salon ba remarquer que c'est qui papa la maman et le ko mo so le kati papa ba ko motika ne mbongo pa bana si o lobini ko na ba maman ya bongo même aza pena ba semeki na ndako mais azola tsake ye na mobali litambo moko boye eza na kati maman ni ko ko bisa ba maman conseil beaucoup pesa beaucoup na bendio batoi mama na ebike bato bele ba olanda aéroport la na salon musupa ko acha ciseaux depuis ba so comment on a pantalon déjà la pantalon de ciseaux la tête la bloc cadena vraiment abie moi mobile ko na territoire wa desati à cause akanda o livrer mobile mama ezama be bosone na mobile otiki mbeto bibi na salon donc mabale bele c'est kufa déjà c'est le plan spirituel boza suiviti boza da séparé. Parce que un quitter dans la bête au quitter na se bibiti na salon en tout cas pokota il faut senga pardon il faut pas bonde la pour la vie comme négliger ma cambote au composer le local acte de lobby conséquences na vie au lena et belé baso lena ya makambo su maman pour kanga bando quitter pour le battre que tes familles na balé les aba loi faut le ba loi non yo mo ngete ko na bena katanga ndo ke sa de yo atabo swani na mobile maman lala na betu kolala na seti kotia pete ke mobala tie mutu koto kotia mutu koto bolala na même position so papa pa sengi pesa yi attention ça d'accord na ngote remplir devoir na yo pour na ko éviter ko kotisa l'esprit mususu ya mabeto ana ba démon o ba ko fana na kati ya mariage
donc on a l'esprit qui m'a partir à 0 à 1h du matin batambolaka na ba couple donc ba ko kota dès que ba kuti couple na baza unité ba se poser wana bo maman Mathieu Sili donc on a libala wana makelele banda o libala ngezalaka boyeti nazo comprendre te donc comme boyende nini mobali nga bande ko respecter nga ok na ba acte yozo sala otiki mbeto bitenga mikolo sala na ba semeki pe bazana ndako bazo remarquer maman na pinirie bonjour babo mobali ba pesa punition maman maman ko titi te trop maman mobali ba pesa punition ozo mi pesa punition yo moko mobali ba pesa ke punition te maman ko sala erreur wana te ko ba te ke na punir mobali non mobali azaka ke loko moko mutu ya nzamba pesa pa mwasi mobala toza na kanda ndenge mama ko bimate na chambre ola soki lelo ka ndemo olanda nga lelo ozaola na salon mama zonga senga pardon babondela pona bino boluka basala nzambe babondela pona bino ko makambo ezala bien so na boboti no tena mobali wana déjà possible il faut déjà bana na boboti te mais bana na bio da possible pour bango dans nzendo mona bana babota ma defé mari de nuit baza combattre na domaine na mariage so tali bango côté ba uta batumbe manda osala sala et bah tout le monde a la mingi bakangela mobali sizo te bapesa mobali punition te kobimaka na mbetu te kisoki boswa na papa okita na se kobimate mama koloba pete kite na lala na tia mutu na se ya tia mutu kote za mabe koloba pete na pese mukongo pesa kaka libala eza place moko a bien pesa place moko so a passe libala eza bato bakasana libala te na lobango déjà bien donc na libala faut koyeba kobema mobali aza charge mobala leki na remorque na poids mobala za charge mama do faut ba keto o changer vie hein yo za tribu mususu o linge kolo mususu et pas la bilo balo sa bisala tantôt plutôt mais kuno za obligé so pas non nga pondo mobala nga pondo ma deso mama matio za na choiti ngana za ole pena ma deso nga ma deso depuis na kola mais na ko mo dia on prend bali le kwa ninga ngo mingi na za obligé na sala nini na boso na ola bafona lukana lia peut-être ngana ko sepela na ngui na ya ko sepela na ngote na koma ona na bangai na la biloko na ngapela mobali kwa ninga ngomi ami kotisa ko tala muka mama bien surtout que tozolo ba ke mobali za chef de la famille yo suko chef wana opinion atako tamisala yo ke punir chef ozo benga chef opinion ya bité mikologe olamba pété ko repasser pe bilamba te okipe pe makambo na été le quoi na za na punition na ko simbelo ko moko te na ko repasser te na ko lambela été na ko solliciter pété donc ani sepe mobali ennemi za na ngambo mama mati de eko bi ke na punir mobali na lambela été na sobele bilamba te na ko repasser te ba sungo na libanda obanga te ba ujana baza OK olela bana na baboya tongo etana surtout que maman limé bana na bazara tout le temps bazara prête hein bango blague te dans la cas coup de fil de ya mama ko bébé tie où OK aussi le temps na papa na mambwani ko sakala na ngate ya kuna bébé je t'adore OK bana wana ba osunga basi ba pesa ekombo basi ba pesa déjà kombo kuna déjà papa maman bengelo kwa bébé papa za 55 ans ba kutani na ujana yo kuno komela epomba so akutana mwana mobo kuna za donc azo joyer penza bébé ama kabisa mama bandokité nazala contre bato ba foya bato mais nazala ka contre na base o baliko bisebala bona libana ba comportement o mama mobali a osidi mobali a osidi parce que pesa qui est punition ezali kama mfutima te pesa punition bolambela ete bana ba komo occuper papa na bango non wana za mabe attendez lambela bana tiele ta biloko na chambre so lobisa ete ça va casser mais bilamba na kutango likola mbeto repasser ba sous-vêtement na e biloko na nyonso tout mobala sala na place à côté akosolo makambo te wana na nzambe abano défendre bonza aloba bela ki mama oyo aza mama moko juste aza fidèle ako intervenir mais yo mobala sali mabe olambela ete o repasser bilamba te nyonso to privé ye akokende na libanda akoluka ojana za wana aosunga ye wana yo kuna siko ero ko lugozo na raison na déjà retard ndo mona place nini ba bâtard bazo na ndaku ko bala boto mo akana kate tant que soit ici mobali abimi na azal akomi démoraliser habité ma petit chéri moi bien na c'est défoulada donc tant que ndeko ko mekanda kangami mbala moko kuna akangami mbala moko kuna mobala kangami ku desidi yo moko mama obimisaki oui maman lumière conséquence il y a impolitesse na ndako ya bala est-ce que
parce que Bible voilà biso qui bakobenga moi sur sala dicteur nanda kwa libala mais siko moi sur azem poli nanda kwa libala ezaka kana basio puis bazana na banda côté mais zape na o bazo luka bakota bazana na ba fiancé mo ba bazo talela na comportement ya moi si yango siko conséquence ya basi ande wana bakozwa litombali na sukana donc ezana mobali na mobali azana façon na ye a gérer makambo yana mobali mususu asipotane politesse te en tout cas ta utai ko bala o arebaki o sempola moina ye na mona pe baka ko ebele ke baboyani pena likolo kaka ya politesse to meko pesa conscience ba bi ke mama limena nkokati façon moi ça zo fingela nga tina banobota ne bana esimba te libala ekufi donc conséquence et politesse et comme ma divorce et comme ma divorce nazo ko appuyer à monter na to soutenir divorce mais conséquence na ngo mama to sungana so de bito vanda kima to sungati et comme ma divorce na libala ko mo ba di mo ta oninga a vivre na enfer na ndako na ye kaka chef ndako ba ongo finge butu mo ko lande na musala asola na batuma be akondima na ye ba ezali pe ba divorce pe belé et ça les m'a pour le caméra politesse et ma divorce ils ont côté fidélité papa ils ont côté sa bana ba makango ba na ndako papa ke ko linga mwasi mo ba cause ba mo pas aimer akana kate na vie na ekaza na basimba ezala suwe na yeti papa ba nini ke ngana ko tia ko bota na libanda te mais jour yo finga ki akokaka ta bimé ke ko na banda et bébé nini mwana mosoye na kati ni ndako le papa boti mwana moko atikala ko linga mama na yete alinga ke parere parce que njila mwasi mama fokola kinzila siko mwana bongo abotami na semence ya mutu alinga papa na yete vine za akomati ozoma to banda eto solo ba makamso ba mama to banda ko tala ba koseka to tala ka lelo ti lelo ko finga mobali tala pena no lobi bana tala na no lobi mama ko gérer ba problème na ba njili so moni ke bozana ndako bato bazé belé na préféraka zwanzela lukata ma 10 000 fa papa to ke fana ke papa to na tasika bokei bovana na mema que apona kawo na se to fana ta awa dikama moni tala boye bokoyi ko disita ta maka ba couple belé ba sala mo musuba ebisaka ka bon mama liba bikina mona kina lokana mi mwasi na ngazala matata na bito ke lotika ngana kinkona na bikuna ta belé nga kuna e kotika na samba kuna abito ke kuna to sila mikuna to zongi kila pona ligaki te ke bana na ngaba yoka ndenga to mokela osomo de conséquence et politesse divorce ozo ena bana musubi ba koga bongo te abimi pe na ndaka ba moti akeva ni kote musu parce que tout le temps maman ko finga et ko luka peso ni bana basi ba poni akei ko bana ba mariage précoce ana luka na ndako akeba na bali moka shwa na yete afa akima ka ba bêtise wana ba boti na ye donc impolitesse c'est pas maman ezo causer ba tort belé ba défaut belé na kati ndako et ko memelo divorce maman divorce ça raté que ce qui moi ça sale impudicité non ko maman lumière eza na couple moko moi si wana ba soigne na mobali na ye abisi mobali que est-ce que yo oleki mibali nyonso nga na zalaki na bango oleki bango pour tirer nga ba makile lawa ba mibali nga na zalaki na bango ba prêtre kingandi zalaki na ba prêtre interne o bazo kende poto ake poto 2 jours azongi ake na tonga zoli na poko oleki bango mobali alobi tie yo moi si onga na bali moi si onga na honoré ye donc mibali yo zalaki na bango wana est-ce que zalaki na mobali moko akokai même kolongola o bisiko zalaki donc nga naza na valeur te mama lumière mobali abimisi mwasi alobi kende non pa na bino comme ça mibali wana oyo pesi bango valeur baya pe ko honorer lokola ngai mama lumière basi ya modèle ya boye oko ebisa bango nini mwasi mabe na encourager mobali azala bongo mobali foza asa la sentiment te pour nga pesa ki doti ana ko fait du monde te wana foza punition moko pena mo punition kutu nga so ba yebisinga mwana basi nga na pakola bango bambata nga biso bati okoki jamais ko babilo ka bon mobali honorer yo on se comparer mobali nona mibali ozala na bango pourquoi pas te babala ki vraiment ozala ki bilanga na bango otikala ozala mwasi na bango te pozo ka solo banini kete na mbi tala bibi na mibali abi ona zala na bango te mobali wana sala ki bien ko boya été papa pesa éduqué pesa leso ko boya été et alors musu peut-être batangisa ki été pomba la semaine ba ke na libala basala concurrence te ozana dor bateke te omoni nga na zala kana fulani abanda osala ngabo abanda osala bonabo mamo beti libanda libala ko kufa
libala ekokufa yo so mwasi oyo babosala ya kanisa ko peut-être eza lokumu ya mobali amona ke mwasi nanga azalaki na bato minene kute mobali aza bien nga nakopapola yo soki abayaki epa na nga mobali apesi bongo na papoli omwana nga mwasi bambata mpo mbala nsima monoko no wana oloba so te moto ahonore yo oyo abali yo mama ata aza mokuse ata aza pauvre ata aza ntina te efe ahonore yo fo respecte ye bamibali wana batikala kobala yo te okompare mpo na nini bamama fo totika eloko wana mpe banini ke omoni kutu moni moninga na kuna tane mobali alatisaka ye soko olobi ka bongo dozaka mwasi mabe doza capable kosala infidélité likolo elamba likolo ya biloko akolia yo mobali bakomparaka ye na motu te kokompare mobali na fulani te yo nde sala effort mobali akoma ndenge yo olingeli na kofinga te mobali baimposaka ye te mobali baimposaka ye te aza chef il faut ba manière ni na kolobela oza no tante mobali wana ata aza pomba mama mati ata mela makala moto bo bokota na chambre ndeni bobima ndenge ni ezaka mwasi ndekita mobali yo kaka mwasi mutokita mobali kana na pesi na bio ka ba mama Denise ba mama na biso livre yo sine ba leka bongo ba ko basala ba problème te basa pela ba problème na bango mais bazo sala o eza bien ba pesa ba vie bazo pesa bazo continuer ko sala be de mwasi fa sunga mobali bongo akovanda te yo vanda kaka ono tsela kama mama hôtel aka téléphone so zi mobile na préservatif na poche au net mais so kuti fait de là na poche obombi obeta lisolo te vraiment mais so kuti ka numéro de téléphone ya na kangena numéro te quand on dit fait de là falo lobati olobité so bana pression mbongo olobate jura pression mbongo te téléphone e bando sonné ngana lembi mobile mobimba mama boye te changer bato pesa ka rapport on ba aseka kayo basi ba lemba yo ba bika ka ndenge mama macha kaka ena likama Marie Misam matu samana lane kaka donc gérer makamba libala no yo moko ko fin na beti sete na zone mbali ba finga ka été Zwa verset la Bible on a mis la pesibino qui Ephésiens 5 22 banda kotanga ngo okuta pena kota mibali bino ba papa pe na meka kubwaga mwa muke bo pusaka pe basi te batombuka moi ça ça munguna na ote aza mosungi na yo mais maman peu importe comme papa ko tout ça so mon papa linga ba lofingo na misa ba te déplacer pour peut-être ko siboto ba mafinga wana te la qui c'est que ça bien éduqué que oza mwasi que yonde mutome makamwana 9 mois que yende mutakufa linga yo la qui ça y est ko finga ete tellement mbala moko déplacer na yo na butu nango ola musai wana vandi kimia akoye biso sikoti na tomboke la kibo ko bana muso akosala action muso na sona muso bat répondre mada ko beto pala sapika mobali nzo ke sande na ete donc mama ko finga ka papa te to batela lobby ya bana na biso to bomba venir na biso quartier ta la biso société la na biso partout au tambola na sebla na basio bazaki o bato baki nous ba conseil par la bango le ko la femme na Mikael talaka sefra nenga sofara asovara Moïse est-ce que ba sefra le ba posa mais ce que zala ki yo ndemo la kala da mobile elle nzambe mo ka kitia bomba Moïse ki ko ndima ba boma ye mais sefra kati pongi pendant que Moïse asala ndeba si tozo luka bangwana pendant que mobile asi alembi moi c'est ça debout ko bon bana to bana ngasa bana makina de basi tozoluka basara malgré to côté kia ga abe fona bunda pona magacha na finga bwambite apesi na ordre de ngana e sa bwabi pata ninga lingela mwasi na so kisaka zala ke mponi aba malinga bwana garde na baga na juifia ozomona mais toujours même Léa basi bazembela na Bible même Léa a se retrouver na mariage Jacob balinga été atikala kotomboka ta finga Jacob malgré azobo to bala zone na eti asuka bika cette facile je louerai l'Éternel bila kumisa kanzana ko finga te mbige peut solution donc maman zala mwasi moko modèle la femme sage bâtit sa maison dans la femme vertueuse quoi zo me ma bonne son ba no zate a o sepela mais yo so ko zate papa abando sepela so la moni yo bilongi na bana balembi bayebi kasali ayi mais faut linga ya ozate on va la sentir que non ah mira zate na message ya moi c'est nanga ndenga zate bo ça va mais venez côté trop boy donc papa c'est un message déjà yo zala la tendre te oyebi kolamba te oyebi loko moko te aussi so important sur social media ko kimisa papa nanda maman m'a dit sur papa ba oloba makamba monaka vraiment nazo biso
basi toloba susu te biso basi tolobake mais jo papa baloba bandi kopesa badetail moko mpona biso basi kopesi ezala pena somo makasi me bamama bozala basi ya mayele mama na conseil yo bongisa ndako na longola impolitesse mobali batosaka ye so mobali bakangela obuto osufri ata so oza na mbongo ebele $10 ya mobali ezala na nécessaire okozosimaka ba 5 000 mobali so biso $10 ozokumisa ngo olataka na mbongo mokombala memela ata lipapa wa 3 000 francs olata mwana esengo nyonso ozosepa si mbali wasali nini ayeli yo donc mama faut kobongisa. Ok, merci beaucoup Maman Lumière, la Pessimbote, Molandela Nakabiso 565, Marcel Moloka depuis Belgique, la Pessimbote Nangaina, Papa Nolo Maubert depuis Allemagne, parce que Maman Nakabiso 565, Mbote na Ndongala Amelia, Malabenga Kaye, Maman Sociale, parce que ce que c'est au CP, la Pessimbote na Ewinga Kumipoi, Yaza, Menga Kaye, une femme forte, une femme sage, mbote, famille pour nous pour nous babisika bazola dabiso. Maman Lumière, na bayo bazola ndayo, oza na programme sur l'église pour que ça va. Église eza na commune na Ngaba. So kitika na wenza Ngaba, utunika avenue Butulu, numéro 162, église La Voix de Délivrance. Toza wana. Maman Lumière ya mbaka mardi de 9h à 14h, consultation prophétique. Lelo mekedi a toza boye déjà qu'il sa maman bezo zelanga ye baka oyo ba via ba comportement ba mama ya kato sunga yo peut-être ozwa terre kotanga te ba yekusa yo te mais momeza na monana ezaka ya basi kaka lelo mekedi na suka pena ya baka jeudi na poko kids na sa délivrance le 18h à 19h30 vendredi susu na poko le susu mardi susu na kids na biso ya lamentation dimanche quand il est de 9h à 12h. Évêque Ezekiel Bingo Makasi na pesi bambote belé wana mobala Maman Lumière na papa ya bana na pesi bana na ngai nyonso to na bota mbote pourquoi pas te bana ngai église La Voix de Délivrance bosanité bana ngai nyonso tu ya molimo na pesi bino mbote boza partout na Angola boza na Poto boza na Brésil na pesi bino mbote na pesi mbote pe na kati ya groupe la restauration de Dieu na kambaka na kati ya la femme virtueuse na pesi bino mbote na kati ya kibomwasi na libala na pesi bino mbote na bosani pete kopesa mingi mama na biso Denis na linga ye mingi mama na pesi mbote Denis ni akiro mwasi ya président de la République na linga mama na makasi na mama Olivier basaba mama moko bazoka expliquer makasi na baju nzamba okomisa na mbongo ebele nde basunga kamona na sala bakso so ba fere ba ve de soki na komi na mbongo na sala bakso ba mama na ba sala nzamba pesa bino vi mulai bo continue ko sala bolamu mama Denis ko bakaka ni futi na yo ezali nzamba botika yo te na pesi batu nyonso tout bolanda nga siko basala nzambe nyonso tout na pesi bino mbote pourquoi pas te Ereka télévision mama Matimbe na lingaka ye mingi na papa na biso moko asimbi masolo te na ebita nzamba pambola bino boza teleme belé sana opesa mbote atolala naibike na mpela musupa za na libanda mwana ngana libake bingi mafi chérie za na libanda mama Carmel kolela mwasi nzambe na PCP mbote na ye ebele na mwana na ngali boso na bota Chancelville Kumu na PCP bino surtout ba mbote na bino na PCP bonne fête pas mama botanga na koko sala mama wana te mama na botanga mama Augustine na PCP mbote mama bota mama Lumière et puis la boxation aussi on y a baillé la PC bambote ebele. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Maman Lumière. Maman Tokomi presque à la fin de notre émission. On a dit que vous allez qui ebele pour la bongo. Votre simple servante Matimiel et la bongo Natacha babi mwasi ya mwindu mwasi ya mayele. Merci. Bisika besoin d'abiso na PCP mbote na Archeline Mavungu Nene Kiama. Vraiment makambo oyo bande ko concerné bisonio se basi. Vraiment tout se comporter malamu et puis moi si azali tant bazolo ba maman de mutamemaka 9 mois maman de azanyonso donc o est concerné bisonionso vraiment to pratiquer en mot et pour ça malamu mingi na pesi merci na molanzi wa ndaka biso P565 Henri Mbolamo on a pesi pe mbote na famille na ngamo bimba famille Ufantimina na pesi Emerance Luzolo mbote ebele Prisla mbote ebele Gypsy Bididi
aussi na pesi pe mbote na ngai na cadette na biso ezali bongo Noëlla la soupi na bosani te ko pesa mbote na Abigail kwa Nzambi na pesi pe mbote na bébé Elena Mambina na bosani te ko pesa mbote na équipe mobimba ya Ereka Info TV vraiment soki bomoninga côté les masusi liboso na bino grâce ya pasteur Mardoché Malukanga Serge na benga kaye cote na pesi pe molonga na ye mama Rachel Malukanga famille Malukanga mobimba mbote ebele bisika bozo na biso na pesi mbote na équipe Ereka mobimba na moni bongo Kandi Mufwenge na moni bongo Elaché Nzinga na pesi pe mbote na Esther Mwanza vraiment soki bozo na biso boy côté maliboso na bino ezali bongo grâce ya pasteur Mardoché Malukanga Serge wana to monani mbalasima vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ereka Info TV vraiment chaîne où epesa kabino ba news ya kitoko émission na bino sondage vraiment tozula kabino ba news tolobela kabino ba sujet oyo mutu nyonso aza ko se retrouver na bosente kopesa mbote na oyezali bongo soki na bosanie ozala malamu mingi te na kabiso pe 565 Didier Kisai depuis France ba mbote ebele bisika bozo na biso tokutani mbale sima soki yesu masia azongite bye.